pas. MK, yemonde ndenga zana yebiki azaki zengite. Yemoko ndenga zana yebiki azaki zengite. Yo bloqué ki yo moko faut débloquer, yo moko pe benga yeti. Batu pe bazo ba finga amamst. Mais il les poani ya ko boka. Faki pa lo ba pe na batu ne ba boka te poani. Eza ba ko ba futa mbongo batu ba finga batu. Boka la ngwa elo ni ba yo sa bo boye ba mitema batu te. Makambo batu ba lo ba ne longi. To tanga ona mitema na bango eza ndeni. Ba. Moni zoba pena zoba nda ko lo bande ngwa. Abo mo na ndeni. Ayaki invitation te balo. Ah. Pour ba pesi invitation te aye kolia na fête ta binité. Fête to lia nini? Soso kana. Ngando. To lia ka mamso ba benga soso ko na vedette. Yango moni émission soso ko tato bi. To bala na possible ba tala biso to kokina ko bala. Exactement. Fallait que ba fana mo kana ki chéri banga ba kabona te. Na morgue ndaka maliyo matia fokei. Bolobi makamba famille te. Yango zo mama to ba ne bo kokwe kanga batu bondima te. Zogolingana ya solo, alléluia. Méga célébration avec l'adorateur Emmanuel Moussongo. Samedi 14 septembre à partir de 17h au théâtre du Blanc-Ménil. Maman, papa, ne manquez pas ces grands rendez-vous des adorateurs avec la participation de plusieurs invités surprises pour élever celui qui méritait notre adoration. Organisé par le Centre de la Restauration Internationale série en sigle au 93 et 150 le Blanc-Ménil, place de la Libération. Maman, papa, ne manquez pas ce grand rendez-vous. Allez, que Dieu vous bénisse, peuple des dieux de Paris. Ce 14 septembre, nous sommes là déjà au théâtre du Blanc-Ménil. Alors, c'est précisément à Paris. Je crois que toutes les informations sont sur l'affiche. Je crois que Dieu nous fera beaucoup et beaucoup de bien. Invitez plusieurs, invitez vos familles, nous serons là. Et je crois que pour les billets, vous pouvez juste scanner le code qui vous aurez l'occasion d'avoir votre billet. Chers abonnés à MK Yokani Télévision, merci de vos partages, merci de vos abonnements que vous faites chaque jour, merci de vos critiques, vos suggestions. C'est l'Arabie Saoudite, la caméra, chaque jour, vous allez prouver combien vous nous aimez, combien vous nous soutenez, combien notre amour est si fort. Nzambe ya mona papa mbola bino boyebi yango que actualité ezali vraiment dominé na makambo ebele nde na makambo ngo to komeka mo ko beta yango ya solo nzamba pesa susu kimia na ba famille nyonso ba soutenir biso na ke ko pesa bongo mbote na couple kitoko couple na ba couple le meilleur couple de tout le temps. Papa Bonnet Nteka na maman Marlène Nteku na pesi bino mbote mingi esika bozali na ba trio na bino na pesi bango mbote na ye ko pesa mbote na ye moko le président de tous les Abakouk président Yoshua anniversaire kitoko eleki malamu joyeux anniversaire to yembela ki yote mais to yembela onzela moko na invité to yembela wango maman Katika Nika maman Zozo na Inde na pesi mbote Y Abakouk de na Dakaza na ye ko pesa mboko na mbote na maman Florence et Bouma pour na kati ya Liège na ki ko pesa mbote na Flo awa de moi na ki ko pesa mbote belé na Marc Bikindu pour na nini te chacha la maman de moi-même nzamba mona papa mbola bino SB forever na pesi yo pembote sika pozali babakuka mokili mobimba na pesi bino mbote maman Alice Land de moi ndingani na kobosa na yo ba yo nyoso bo soutenir nga de près comme de loin nzamba za na bino pa bomba bino lisusu po to na bino besoin na ko yambela bino moko bosenga ki nga mingi bolobi aza wapi azoloba te pona nini et tout ça là ya bo pe fa pe marati bino bolinga ta pema FM na pesi mbote MK ya yele na pesi mbote ya solo tembela ta président yo chako papa vidéo on a vidéo mieux que tard que jamais mais on sala kaka. OK. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire président Yoshua, joyeux anniversaire.
Ya boye kutunde bien leki ya. Ya po to ba kata tango etambola tambola. Donc papa yo choix ebele ebele ya malamu. Merci pour les conseils. Merci pour la musala makasi ozali ko sala na sima wana. Nzambe pena mona kayo. Johnny Taele mon ami de Pondo et de Ndakala na pesi mbote sika pe ozali. Oncle de Zabakouk mususu ye wana to pesi mbote mingi. Ya no sinon c'est ça bien. Oui, par la grâce de Dieu. Obanga note pona si papa na bik hein. Ngai eloko mo bangisa ngeza ba question na mi tuna na biyano na ngai. Biyano ya ngai ya solo neni nanu SB. SB très pepele, pepele makasi kitoko penza. Filme le ganden. Oh. Filme. Loyauté. Kimia mozo monati. Kimia na kitoko nyonso. Kimia na kitoko nyonso tout déjà pe to lambe bango pe mususu ya sika. Ezo bongama déjà. Ezo bongama ki déjà et koti déjà na nzungu batamiser leke pe ya itando moke comme d'hab. Mais babi kolandisa ba film bongo eza bien te za mabe. Ya bien. Ya bien. Ya bien. Moi tant mort izate ba film ezo kota kota eza bien. Bien pour la chaîne, bien pour la public, même so batalaka bien pour la bakouk nyoso. Babi bo sala bongo po baloba ki mingi on est-ce que bo meka. To meki. Bokoki? To koka kala. Non. Bon regardez akala. Équipe makasi bongo. Ya solo wana. Il y a rien, c'est l'homme qui a peur. C'est l'homme qui a peur quoi. Voilà. Équipe est dans na mona pe joyeux anniversaire Jolivet Malongi. Ba joyeux anniversaire à Jolivet Malongi, cameraman mora kanda ya bien ya suka. Ya solo wana. Ya jeté. Ça musa bien hein. Suka réalisateur moi ya kanda ya zuwa. Ya zuwa. Ah, total aga to mona mais sinon makamoni c'est ba bonbon ndenge ni. Ba bonbon nyoso très bien la chef ten très bien ba tout. Est-ce que sera bien? Tikolo ba. Ko banda banda mama. C'est ka bongo bobina rabina rabo ici ça bino respect ko bina bina. Te c'est ba mission si ça bango respect pour ba mission fina bango za robina. Babi mams olaza na charisme na charisme. Charisme azat charismatique numéro 0. Parce que balinga balande le lenge numéro quoi ba kokate yango mo ba bebele mais même ça ça na bien et ça ndenge na abinela ba tout abinela ba fanatique na abinela ba ko biso tout ozana est bon bebinela ba fanatique na bon et ça ndenge mabité. Ya ndenge bien. Ndenge très bien. OK. Oyebi quand même ko na matanga bino ba communauté. Toi na matanga to kuseli ya na biso. Ya na biso vraiment asali tamula ina théâtre mais les lois en bas c'est plus la bengae donc terminus na yango wana. Oui ba yo wapi bosa tourna na épée déjà. Na tourna na namte mais ebi ke ya moko bien sola très bien. Parce que sola bien na sola ne déjà mingi ba passe peu belé na sola ne zate ke na sola ne mais tous ont des chances à retourner ensemble. Retourner ensemble. Mais groupe ne quand même oyeba ki yango no. Makasi. Oyebi neti ba nani ba bima na groupe wana. Na groupe na yebi Cardozo na yebi J.D. Lua, nayebi Papa Ejoka, nayebi Yemoko président, nayebi Kadia Mbouji. Le groupe n'est pas marqué parce que biso tozali na numérique na RTG na bango bon natangi ba kombote ba vouloir nayebi Zulu, ma petite Zulu na pesi mbote pour sur la ti lelo. OK. Nayebi en tout cas nayebi batebela bimisi pe bato. Abimisi bena bato. Ouais, bimisi bato belé nayebi bango. OK. Ndena yako kama pe babisa ngali susu ke tendance di binga pa utakuna mais sera tendance on a tâté mais le quoi uta on sait que bisa pe batuna. OK, abimisa bato belé mais matanga na yebo bato bozo kende te pona nini? Tozo kende to ki était pona nini? Ba bi pena engouement po tozala ki on a 2-3 fois. On sent pas vraiment. Tournage aime sous mutu ake tongo ake tournage. Na ba sacoche wana akota tamsungi ringiri ya mona musika keno ndako nakoma ndako natika biloko pena kende. Akoma ndako fatigue alembi apeni. Lobi ndenge moko eza batu misusu bazamba pesa bango ngolu batunaka di lundi au samedi. OK. Dimanche kutu bakomo tourner. Sérieux? Ouais. Nga tuni des fois dimanche je sais pas gérer. OK. Donc na dimanche to comme peut retourner. Ozo mona donc au moins tamsu mutu bazo sala mabe mais bazo sala mabe te. Excuse. Bazo sala mabe te babi ke ende ko so na place à Malili. Wa zaki lokola biso. OK. Na yeto solo la ki to lia ki to mela ki to seka ki to bina ki azali soute. En tout cas tozo sala na côté tamsu misala kaka. OK. To zala wana. Nga kolongwa na nga wana nzokoma na réunion et pas major Bisadi di bande comme baza déjà wana. Donc to ke pendela moko ça c'est sûr. Toyoka pena ni programme on se ke pesa mindenge nini ainsi de suite. Yana na tomoni yo na karaoke au télémisi bato. Bayembi babini. Babi osala kuto akapela nde bato ba ko tata studio po côté komi. Wapi voir ngo. Naimba na chorale, naimba na chorale na pesi
déjà na biso mbote na Cameroun akoma na Cameroun pasteur munene kuna moto formanga pena koyemba ya Antonio Moziki aza na Cameroun na peso mbote belé koyemba oyo ezaye et puis grand frère na nga ya na biso mibale pasteur Flori on est encadré biso na banda koyemba depuis na 10 ans na chorale na biso na zoyemba alto na petite sœur na père son âme tozali biso mibale na chorale tonda koyemba alto voilà ti na ndenge pe lelo na koli na komi maman na ndeka koyemba ti na rapela ndaka libala papa de fête Marie nanga ndeka koyemba chorale kaka to na ba groupe d'adoration na chorale penza même ba chorale voilà tant on peut karaoké yé n'aime pas na karaoké voilà ka yango na ka ya solo o répéter ki na bato o banda osana bango nini to ezinde voilà na répéter na bato na équipe kaka oyo ba mission bazana na sima voilà nde to répéter na ba instrumentiste voilà nde to répéter na bango mutu na nsembo na a répéter na bango ye na nsembo no répéter na bango kangi ba notes na yo esili mokolo ya rendez-vous na biso nde to prestaki wana toye tosali karaoké na biso c'est tout mais siko elo musuna na yeba eza mbala na wa liboso na assister na karaoké oyemba nga na sali deux fois deuxième édition na troisième donc édition eleka ki na édition voilà ozalaki première édition de ozalaka te tende na zalaka ezalaka tu n'étais pas invité non maman Karine pas la invitera bato boye te ka côté lion na nini na yo abwaka ba message na ba groupe bon première édition na mona message yango te pona lo baké na mona yango na eba na mona yango te waka kande ba basi ba yembi bona bosco deuxième édition et à côté tomber que si je me trompe pas tous là qui on a phare si je me trompe pas bien groupe boka to kuta na ou bien un TPC nde abwaka ki message na ye que to bandi recrutement ya baso balingi bayemba na karaoké on s'est intéressé à la privé voilà na landa ki na privé na c'est oui comment peut combo nanga na oyemba na édition oui avec pe vraiment na sengo mona ki na limina ya kokota bo pani boso kota tenga bité na mona communiquer oté na mona pe place bo répéter c'est ça ndepé na kota ki na ndepé to yebaki ça va na ndenge pe boyemba ki yo sombaki liputa non na somba liputa te Karine pas na mtaso liputo Oto la titoro te mtosomba te ça Karine pas la yimo mtosomba kango et puis moko pe batu musu ba ka ko sponsoriser bazwa kata musu charge loko boye na boye voilà ba na ndenga organisation ne ba musu ba ya ko soutenir ye ba sponsoriser à côté ça ba lettre na ye par-ci par-là net titoro pena femme forte na PC bambote belé en tout cas penda za na ba ambition na za ambitieuse aibe loko nini yazo luka na biso ba femme comédienne pona ye conseil a pesa biso azan biso kati to kangamande to za ba bloko wana loko to ça quoi comédie mais to yemba ba pe ba comme sepena on tala édition en tout cas et puis pendant en pleine édition oyo en tout cas na habité za kitoko yango mwenga lobaki na biso nde zanga bi édition to moni kitoko 4e eleka ou 5e eleka 4e voilà na pesipe ba mama na biso nyoso tout o ba sala ki on ba soutenir ki biso et puis biso na biso oto yaki poto yemba to sala réussite ya eloko yo en tout cas merci na ba karaoké mais ndenge nini mutako sponsoriser bino mena tango ya activité bobengani ete bobebani na comment vous pouvez faire ça bon personnellement MK naza membre ya bureau te na yebité nini c'est pas ça na bureau ya Karine Pala ngana ya nanga kaka mais tant babengaka bino ça la ndeli tant au comique oza intéressé baye bazio mesure ou pesi mbonga liputa comment ça se passe exactement donc to pesa mbonga liputa te na cholo ba awa to pesa mbonga liputa te na deuxième édition na bité ce question yango ndo surtout nanga pour la deuxième édition bato ba miracle que na lati liputa ya ndeko moko na solana été mutapesa maputa mutalati saka wana deuxième édition nga mona oka na matoi nanga que na lati liputa ya muto yo asoisa na solisa kete na lingaka été buena na oka ki on apina benga ki mama Karine Pala na bisi mama Karine liputa ya $10 $15 ba mai nyonso ezalaka na super soso na demi hollandais ou bien na demi super et bandaka et comme on a mis sous coûte so lingi ya so on a 15,000 francs so on a 10,000 francs so lingi pe qualité ma be ma ka so on a 7,500 francs to kita poto le so ke liputa et yana au moins 0 de moi signo so a comme ko la liputa po ba sale li biso eloko moko mutu tout il faut la liputa
on a bengi maman Karine ko bisanga bi non muto lobi bongo akosi bon pour ne pas citer ba kombo ya batu. Oui, na ndenga normal et que na ndenga mabe. Nde maman Karine ebisinga te. Maputa nyiso ndeko mutasomba ngote ndeko asunga anga puis anga $200 vaut 10 pièces. OK. Pour pièce mo $20 $20. Tant après si $200 vaut 10 pièces. OK. 10 pièces ngolo ni la sika liputo la tie mutasomba kyango. Pour batu voilà. Équipe ezaki beba yembi bayembela ki nzambe balate maputa wana biso ba comédien to lataki maputa wana bato bayemba ki do mutu nyoso zaki invité wana alate maputa wana c'est que maputa wana elikaki bambongo wana et puis kutu na édition oyo monta wa pesi biso dépenser na biso moto oké mawa vraiment ah oui so moto oké mawa et puis likolo nango lisusu tant to kende ko savourer récite na biso ya karaoké après biso ba enveloppe bon ça fera après récite après soirée OK et le même jour ou bien après to sala kango karaoké ça qui samedi to sala kango mercredi OK après biso sous enveloppe et encouragement non sérieux ouais si ah maman Karine Pala félicitations vraiment félicitations merci nzamba pambola ye ami même musika na ba initiative na ye donc elo musu bazwa ko tozo ango pamba mais lobby elati nzoto tina tezana tina exactement voilà donc merci maman Karine Pala biso to yaki na biso mukolo wana ya poso to yembi to bini to seki to sepeli to zonga na biso na bandako puis communiquer avec un kati ya groupe en tout cas to kende ko fêter récite na biso to kei to lié to meli Dieu m'attend parler na pesi ata 1000 francs té ata 500 francs mai na lié na ko tonda ya niveau na nga na meli o na milaka na silisi apesinga enveloppe na ye donc ba fouter na transport to ba bengi o lié o meli ba fouter na transport c'est que le connaît OK non on ndenge mais puis que quand même présence na peut déranger rapé batu mususu na karaoké ba yaté ce qui présence na ngezo déranger mutu o musalo na pona nzamba sepe na sala yango c'est que andoki comme mutu na kwena ye alors ça les locaux ils ont semblé bon de faire alors c'est les locaux o azolinga a gagner lango quelque chose na vie donc so ngana ye place moko eleze mutu c'est que amuté ambe ngai mkata na solano te na lobana na te so na ye siko ba bengi yo pozo infra na yo quand pas citer sérieux parce que oui pour ba bengi yo zo ba bengi na zwa yo to pesa ngate ba pesa biso na mutu mobo professionnalisme voilà ba pesa biso na mutu mobo to sa musala mobo to gagner parce que eza gagne pe na biso oso comprendre eza gagne pe na biso ngas ko na ye pona gagner loko mo ya musala nga ba bengi nga yo kela motema passe yo to pesa ngate ba pesa nga na mutu mususu ko passe point ce qui présence na ngai et les aka mutu et les aka batu po nga na yaka na place wana c'est que mutu wana zaka na motema mabie donc yo ndo pia ngate nga na yo ba pia nga na mutu mo ba pia biso bino na ye ba pia bino pas mutu moko mais ye alobi que présence na yo mutu est gêné parce que autrefois ba on bataki loko bazaki ba koza les devant ba no koza les devant na makambo wana mais tango yo siko yo komi kozo oye okomo bima loko ozo les devant ozo welele loko oyo yo kuta bango bazala kadana les devant c'est ce qui se dit et fait que présence tanga tout ka batu bilé fait na mona bilaka pour présence no ka boye aux les devant au lobane loko moko te au contribuer raté mais pesi muto a contribuer à passer amitala c'est que présence tanga yi eza moi nzambe bezo choqué pour la présence d'ailleurs et choqué dans les lotés ce qui peut bazala qui peut se retirer qui na monta moni d'ailleurs zo les devant ah non ce qui yo po mona ki bango bazala ki olinga ko les devant tenga za matalana te na wele la elo kamutute elo kamutu elo kamutu elo kaneze ya Karine ya ngate ze ya yo te ze ya yete ze elo kwa Karine tant Karine afali mbela benginga na pe na voix kitoko koyemba ta musu muto bino bolinga na ta musu ngai na fanatique o emsu ba olanda nga koleka batu misu na lobi te kele leki batu bili mais na cause na fanatique na robenda batu ebele koleka ta mususu c'est qu'il faut nazala OK yé pena 2 personnes ya ko benda il faut zala o kuna pena 3 personnes il faut zala donc il fait la force exactement to yé to kutani mutu ba fanatique ni balanda ki ba dalenga na mbanze na moko ka luko agite mais to na beti mutu to temi abeti maboko na zwa mbongo loko elomi non moi ba boakela boko Jérémie a continué na terrain penda boss ya tango ti boss ya génération ya mwana moke boss ya génération na epé
président moi motema munene ya motema malamu donc il a habité Kacha Jérémy pèse l'arabien. Caché na pèse l'arabien. Kacha Jérémy le qui batu musu babanda kala. Non, sérieux. Tant to ba Kacha batu ba ya olobakio balobela caché. Kacha Jérémy et le qui batu belé babanda kala. Ti le ba futa biso ba Kacha mais Jérémy ya aleka bango. Un des montants to banda ba fima bobo. Bobo banda sima batu belé mais tant ya ka futa mbongo belé ko le ka bato ba. Alors ba lo mo mais tous on photo c'est plus baninga na biso. Exactement. Et là encore valoriser comme on a mutu musuté ayé. Tous ces plus baninga biso tous on bon. Donc tant to yé to sali film bobo ya liboso a futi biso ba Kacha ba musu ba futa biso ti lelo. Ti lelo. Ya ba musu ba tika na statique kaka. Bongo ti lelo. A futi biso ba Kacha ba musu so ba futa biso ti lelo. Na osa film no elandi abanda isikato en vouloir yété. A futi biso ba Kacha ba futa biso musu ti lelo. Troisième film na futi nga Kacha makasi. OK. Pour comprendre que côté ça que le bon. Au moins peut internet moi peut tout comme ninge ça té. Tant so ndenge ya zo ba vie et ça on aime son ngana ozo té. On se comprend. Donc il peut-être tu film là et tant mi makasi a vu revenu moko bien habiter le quoi na sous be fona CP ça ba ninga na ndimite que muto omona ke okota a ozo revenu moko kitoko mais a futa mno bo mabe. Ndelo ko na mona ngo pas bobo na mona on peut pas ya na mona on peut pas Jérémy. Abandi sikame a futaka comment na bobo ko futa batu bien bobo ko futa batu bien par rapport à batu musu babanda kala si c'est que bobo ya muta malamu yona ba vie ya bobo na ba vie na batu musu pe babanda kala batu wana pe ba l'équipe bobo na ba vie non eza ba vie musu pe tam so mona ngo ba épisode de Keseni. OK ba épisode de Keseni mona tam so et l'homme so kama mo tam so premier épisode bat batali ngote moto na soko kuna bat batali film belé. OK tam so moto na koti belé tende baninga na bakotsaki. OK a opesa bino na motema mabete a opesa bino na ndenga zui na ndenge ba vie na côté na ndenge YouTube afuteli. OK Peut-être différence na yango wana différence yango na maintenant ekoti te wana ndeni ne kitara pete etika lika pour le bamiso batika na prix na bango na bazara nango des années des années. Question na kei na site oyo ba futa ngabo so na kena site ba futa ngabo boye bara déjà to yebi ko so la rango avant ta ba bengi yo to ezala après musala bon ba misu baza trop sage ko benga yo pe abenga yo pe bonana yo tourner mais ya na bombeli yo boye de quoi ça ndeko na ngana ko boya te parce que ça musala to sala to message nango na boya te musu po ya bo mo la pe surprise oye bo pe après sur enveloppe pour moni pe cacher moi bien à 4 c'est ça vous aurez surpris ouais to ba futa rabino ndenge moko na to na neti ya no so ka sai neti na mwana moko yesika ba futa ndenge moko ba futa ndenge monter mona mutaka na prix na mutaka na prix na boye bana rande te siko to yeba na ndete po jamais na ko ki osa filmer et pas au mari après singa imbongo o mara ofutanga exemple na ko pesa ngonje exemple pas nani ko ba msupe wa de ba grand na ko pesa ngonje exemple pas nani le ko aka mwana moko ayelelo ndenge o kasho ya opesanga akopesa mwana na te net pe mwana groupe na été voilà akonoringa par rapport que na grand mwana na sa mwana peut-être voilà ndenge wana ndi botambola makambo na bino pe ya matata ya no yenga balaki ozalaki tenazaki invité te ozalaki invité te mais mona quand même libala yenga kitoko makasi tozalaki na epetanga to sa civil tozani pe pa major wana OK na pesi ba félicitations na ye toujours ça va mais mona quand même ndenge ni azofinga ma sur internet asali akomi kutina niveau osala vidéo yenga oui bafingi ye bazofinga ye soki kutu monteur azali akotela biso élément wana ndenge aréagir bato baofinge makasi eyenga mwasi na ye aza mama mokolo makasi atuli na poto yango na ye kozwa na ye yenga kasi telika yenga mwasi na ye etali yenga mwasi na ye kitoko namonaki en tout cas félicitation yenga en tout cas taille es on dit bato bimisa bora boya ya solo wana on dit bato ko bimisa bora boya vrai chéri da niveau o mama bato ba ko motama mabe balinga basi kitoko te OK moni bato ba mona biso emkelo to bosanaka bato ba mona biso ba finga biso ba des photos na biso to mona bango te poto finga bango c'est ça aussi vous comprenez zala la mama nga pona ngo fallait pas ça vidéo OK fallait pas ça là ma finga ya lelo et comme ka élévation à lobby exactement amen comme élévation à lobby tant lobby bo mona bo fana mo sino kimia bo kei bo ke mutu te na mokilo eyenga na ebisio gelo apesa mutu chance surtout bato bazaka ba jalousa bato pona eloko mo atina te ba pesa baninga chance te ba mona kaka yende mutu azali donc et puis eloko monga na iko comprendre
MK so na bien so bato so ba na kosi et salama biso moko biso na biso ba comédie to sala ba faux compte to finga biso ko ka sa ba fanatique non tika boy pour mutatinde biso ba capture et biso que ba faux compte et salama pour na ba détruire SB mais to so koma wana malem na relation voilà est-ce que yo tuninga question na tunyo kuna biso na biso to finga makakoleka ba fanatique ku tuté to pedisaka moto po na yamba te lo kongo ezaka nini basala ngo poani motema mabe kasiti motema mabe MK motema mabe biso na biso mutuma donc atalika nana boya asali faux compte bandi ofinga yo ngana yo to ko salika moko boye fanatique bien ote otala pene lo mobo comment mina commentaire o o eza mutu nga o eza mutu ebinga fanatique bien ote MK ko se le dise wana peno beti fanatique bien ote na sai lo komo entre biso na biso fanatique bien ote ya kati mon na compte mon boye fingi yo parce qu'on commence c'est quand on mingi moi atem ngatala o mutu na biso moko beba matato ebelezo dongo na biso match kiti ba fanatique te photos à la sage yo kasi ba commentaire sur la chaîne ba finga ba finga ba lemba ba mata ba kita boni okisani moral bien suzo lia kina kicho mutu na lia kitanga na mutaza kasi ya bino nini kasi ya bino nini au moins va commenter mo hôtel bo eloko bato ba bien ngote et puis eloko bato ba commenter ngote et bato mitema mabe o toujours na kata théâtre o ba lingi monde ngo ezala ka nungu ezala ka ko mata ko kita ko sala bo nde ba finga abiso ye moko ayena commenter fanatique ya pa munya ngo après mutu mo sali kambu mobo ya ye moko asale loko moko boye abetela ndeko mobo li solo pour que mon on a un commentaire batou mutu a figure commentaire et normal te attends mukete yango na kutu parla na kota mbala moko il y a une dame atindele biso liboso ba benga kinga ba yebisi ngai lobi to na sala live ba lobi que bokeba parce que mission ezali bato nyonso babakuk nyonso balobela asila na ba média bakanga ba chaîne na bango donc ba créer ba faux compte moko ba ndo tchaka ba commentaire bipai na bipai bino boko banda réagir ta bo réagir bozi botie bango na ba miniature na ba nini après ba yokanga ba chaîne na bino po ekitisa bango po na bango ndenge ba tkolobela mam se ebele il faut ba kitisa bango tala motema mabe ta nga na sisi ko sa live na moni pe mamu asali pe live batindele même message ba bi ke ezana ba comédien moko basangana ki basali réunion ole on a ba bongisa ta film na ba sangisa ta mbo ba ko mata film ba kende ko tchaka ba ko basala ba faux compte ba maximiser ba faux compte pona ke fingaka batangi ba kombo ya batu fo ba kende ko finga ba cibler même bango naza nango ana ko la kisa ba cibler bango ba lobi ba kombo ya batu tel bo ke finga bango tambo ko finga bango ndenge bazalaka na ba kwak na ba bakuk ba ya ko finga tambo ya ko finga e ozonga na mutu ya nani ya mukolo ba bakuk OK nde yango na zo tuna yo tala motema mabe niveau est-ce que tanga na beti solo wana UFC nga makambo na ebisio na sanga makambo donc eza mambo solo na lobi na yo ke comédien akoya ko commenter eloko moko na faux compte OK o comprendre eloko yo na betelanga on kaka MK c'est ça muto ko betango wa ndenge nini natangela oyoka bonjour mamou juste pour vous dire que les abakouk doivent faire très attention il y a un jeu que les acteurs du théâtre font en insultant les détracteurs de Sila dans des commentaires pour dire que Sila est mauvaise, ce sont de faux comptes des comédiens. Il y a quelque chose qui se prépare pour Sila. Merci beaucoup. Parce que Ndekonanga aza comédien, azo benga ko benga yo, azo meka ko benga yo. Azo banga ko benga yo po ko enregistrer ye. Alors à lobby mikolo oyo bako finga nazo tanga ndenge na bakomi Linda na ba commentaire, Gatsby na ba commentaire, Davina na ba commentaire, Sarah Masiala ainsi que Ursule mingi na ba commentaire po epelisa moto makasi. Tala bato balingi kimia te. Yebisanga na tayo moko. Tala bato balingi kimia te. Sarah Masiala batasa ni, Sila sali nini, Linda sali nini, Gatsby sali nini et puis bato nyoso ba citer na kati ba sali nini.
muna kwena yazo ka vina ye ata alobi ndeni ne akobimila ko bino boye boseba fo continue kola mutu moko mais nyo se tikala kobomba na te yango de bima kutu na mutu asala ki asangisi bato to sabo bakobima bakobeba na bakobima nyo se tikala ya bomba na te si là azara ciblé bongo ponani yo okoto ya kai quand même bon omoni biso to vandaka na sila mingi mais mingi tokutana ka tanga musala ezate ke théâtre lelo ezasune tia kate bo batabongo pe bazana bango et asune tia kalate bo si bo zuba mbombo ke vanda ba coin bo meli bo saloli bo sali et comment aussi pak mon amtake makamna oh biso to vandaka na temps to zala na ba tourner nde to mona kai simple sympa afana na batu bien aibo sona batu bon bato ba jijaka de mal peut-être ba vanda na mingi ba ebi bizaleli na ekala OK mais ngai pe na vanda style mingi oloko na répéta kango na koko ko bebisa bonde kona ngai akala te sika to wuti na ba major bisadidi ba Gilles Bavon Mwambo ba Titi Kalu ba Remi Kilola pour lelo na mutu moko to kutane lo na tongo OK donc na uti na ndeko na musika na talaka ba bien faire banda tozalani na zona ne mabete afinga mutu te trop respect na batu atiaka mutu à l'aise atiaka mukolo ne sika na ye yaya leki alinga bêtise te donc oh bon ba jijaka pe na ndenge na bango eza etali ça langage ke batu wana oh pe Teresa jijaka na ndenge na etali ka onga mona monaka donc na yebi ke azaka joyeuse to bokutani na ye asekaka na ye likambo asepe na ngote azate ke si la lelo azaba si la oya ba 2014 2015 16 t au 2024 c'est ça 10 ans donc mutu nyonso azokola azo changer atia ba discipline na ye et puis nature eza ko enseigner OK voilà c'était le plus important nature est enseigner autrement donc amoni ke na koko linga pe bango na koko zala pe na bango mais na sima nga ba o poignarder nga mingi donc a changé mode de vie etamboli nange koma boke ya boye yango moni na lobaka MK lelo ta babiba sangisa bito to zongana ba lakini za kaka ya solo wana ouais et simbate ata pasteur asangisi bino pena tsheli bino maboko na makolo pas mututi ta tsheli bino maboko na makolo prière de quoi quand nzamba tika ko tia bato makolo te do palikola pasteur ko kota njoto na ngati ta tsheli bino maboko de manière moi exagérée donc mudna kona ka ata mais tu n'as pas pasteur de la foi. Il va nous biso mosu to bebiso to sabe biso to so donc comédien et on va battre ma bombe mo sangisi battre ma bombe mo voilà scène pépé battre ma bombe mo ebele pour comprendre bango bamsu ba osekisa bamsu ba momo ba ningane bazanga kata scène ba sekisi ye pas seki a leli donc moi comprendre les comédiens ça donc naturel enseigner biso nam to so kaka leçon. Ce qui est bien, voilà, c'est protégé. Donc, il y a le balanga kakake, nature est enseigné et yenga. Donc, a bali moi si na etam so bato msono ba koko balate, ba ole gara na te po finga yenga na moni moi si. Babi moi si a bali, moi si ndem tabali ya balite. Mais yenga pas salaka hein. A salaka d'autres ya mobali hein. D'autres ya mobali. Tu moi si na e asungi mobali ne makambe belé, bravo maman. Bravo. Parce que moi que mobile nanga zena faiti mona kotoyo faina sunga to bana to comme eloko moko to ko habiter to sala foyer na biso ay mama sungi mobile na yenga mona mabete za bamboka msupe moi si pas yazu mobile na bali ba kena ba basali foyer na bango sana engage ke yenga ndalinga bala moi so lekina âge o biso to loba to bi âge yenga te bi âge moi l'amour n'a pas d'âge pe baloba voilà l'amour n'a pas d'âge donc Macron sa te biso na bité so bolinga to kena ngoti wa Macron kutu ya Macron muta tangi sa na classe ndé Macron bala et nga continuer na madame bravo coup de chapeau félicitations à Marie. Mais comportement ya mams babi na comportement mo gangela bat na misa bat yo omona o sepela na comportement wana ko gangela bat nani mams sa simsa bat touche te baluka mutu agangela bat na misa bat mams c'était ya solo baluka pe mutu ngo mams c'était ngano na mona nga pasa gangela mutu te et puis ako gangela mutu eza des choses différentes ko gangela na ko blâmer mutu tam su mutu o pese loko zo sepe ate na film maganga apete ebi ke mutu so zo tourner tous en pièce to sala ezaka œuvre d'esprit so démoraliser nga pona pesa mère na nga na o pesa passi ya passi donc mutu déjà tourner ba gangela ka ete so gangeli
au fouté. OK. Au fouté, au peut ça sous to moral et kimi au jouer. On comprend nga to kuta nan de komo na tournage na bossa inde de kwango mutu alobi bia na ko so tourner te pardon botika. Na benye pemé na bi soko zo boya toli o bo peso na tournage bo ko tourner bientôt ko la te. Kota sali loko basengi osala. Bat bol ba po ko mate. Ko mazwa ko esprit wana lungwa ko kanda bi mama na kwata bi o ko ka kota sala. Akota pesi meilleur. Osomona. Donc ils sont mutu o gangela mutu et o démoraliser mutu. Tika e nandimite ke mam salinga ka mutu a tourner kitoko alinga filme na ebi ma bien ma ya o gangela netinga ya o ya pe a gangela mama Marie Hélène via pas anete na poto mama kam aza ils ont un comportement na été na ebité a gangela banani parce que biso to na mingi na SB na mona pas a gangela batute. Comment on appelle ça gangela rabatute il y a no pardon a ibuto ndimango mais mutasengi pardon mais ya senga ka pardon bo lobi ya fingi ya sengi sou pardon lobi kuna ke fingi bo le quoi bien pardon sincère à kobandia lisute mutakola kati bo yambe comme abakuka nga na mukoloche na bakuki te na mukoloche na bakuki te ça n'engage que mams mutu au mona ki na limbisi ndeko na mobali da yambaye comme abakuk to vanda to sa musala nzela moko wana mamsime nga na ebité yo yebité ya no babakuk nyonso baza choqué depuis quelques jours balingaki avec ton cœur o mekana no pe kopesa moi explication to pe kopesa moi avis na yo par rapport ya likambo ezoleka na poto zoke malembe na suka. Pour nani na kati ya milieu na bino respect za lisusu te. Éducation de base. Na maboke na yero ba ko éduquer nani. Tata mutu azana na maboke te, mama ya mutu azana na maboke te. Donc ngai na uti na famille Kanda, papa na nga komeza ki Anaclé Kanda. Nazo éducation ya Anaclé Kanda Musakoli. OK. Donc yo uti na famille intel. OK. Zo éducation. To kana batu misuku tu babi ko sante nga zaka shege na uta libanda. Est-ce que ko dresser été. Donc mutu en éducation de base. Azwa éducation et pas bango tam support yo lo ba sanité na télévision a okokate. Et après na mususu ba éduquer très bien. Mais comme monde à TV et 5 ans mutu sto loba abafou éducation ba parents na. Ba parents mususu to ba ndeko mususu, ba famille mususu batala makam susu oyo to bimisa na minoko na TV bazo komate bon dibate keza yo ndeni ya kokobisa biloka boy ndeni ya kosala boy eza vice versa to ebango lelo tout ce pays ici bas nyoso to sana mabele foutela ya biso kana mabele nyoso côté les mamukolo moko o manquer par exemple le président Caleb atam comment tu na manquer président Caleb peu importe le problème. Ce qui n'a pas le président Caleb, n'a pas président Caleb, n'a pas na TVT. N'a pas na TVT. N'a pas la génération nanga. A leka ki na TV, ne tu n'as pas leka. Batu mo babima mo ka boye, bando finga o posa ke miso mo bo finga e mutute. O pesa ke exemple mo ko boye. Batu mo ba s'attaquer na pesa vie nanga. A vie nanga na pesa ke ngona ndenge leka na ki batu pe ba attaquer nga na comprendre que bato ba ko ba mutu intel. Directement faut attaquer ndé mutu wana. OK. A génération nanga. Vous comprenez? Ceux qui battent moko balobela mama makambo na ko attaquer mama makambo te. Qu'on se le dise. OK. Battu moko boy balobela ka nani papa masumu jamais na ko leka papa masumu mission na fingai. Pour battu mo balobela papa masumu. Toute la génération. OK. Toute la respect, toute l'éducation. OK. Vous comprenez? Donc mutu moko boy exemple neti muta vie à l'école obina en tout cas faut attaquer vie pas cette génération là. Vie au tindi mutu na attaquer mais faut attaquer yo vie directement. Donc le midi 14 était parce que yo banga ki ngako ko affronter ngate ngana yo ko affronter voilà au tindi tant yo tindi mutu ngana ko affronter. Tout la ka tout ça bana. To bota. Lelo na lobby kuna mwana no ke ko beta koko na biwa mwana muninga to ande kwa muninga moko boy. Yo Thérèse au sol les arabes mutu mo boy. Les arabes pour les arabes pour mutu so comprendre ah bablo na bango wana
mais mutu so comprendre que les gens de konanga makasi hein moi na noto de kono mo bo raté musala to raté lo mo bo ingo s'abonner à vine po yo saka mabe mo bolona exactement vous comprenez donc et simba te ngai na problème mon président Caleb que ce soit âge na ye bon nga na lekili na TVA dia président nga ponga Thérèse ba ibanga na ngalunga Caleb la pongi na ye a loti Thérèse ya moko boye a fabriquer a façonner nga na monde à TV donc il n'a que les canaux lobile ma bête il faut respecter comme tu as façonné non yo pese un exemple président Caleb na pese exemple oui ya président Caleb mais on appelle la position yango moni nga pena ko pese exemple ke ya président Masumba mama makambo a génération na ngate na le kapa mama makambo na ko crasher na télévision na banga question ikamonga ndenge ni koyoka audio oyo tozongi batebele bazoka ki motema parce qu'il y a même des abakis qui nous ont appelé il fallait vraiment réagir Mams aza lâche ala chende ni abanga ko affronter bana moko ya mikie baleki na ye yango atindaka bato bafingela ye bango mkayo mam ça fait atindo finga nanu kutu abenganga ata mokomo ezala ko sonete oza fanatique na ye ouais osala ba analyse non na kombo na ye aza star abanga mutu te eza façon na ye na biso ke mutu na mutu nature enseigner biso tout le monde a regardé autozaki lobby tout le monde to ke nango lobby na lobby kuna to kende nango wapi ngai neti boye na ba commentaire ba fana tshiko ba ko finga nga na ba commentaire na tense ma émission te na bi bango te ce que chroniqueur moko alika selinge émission fingi kombo nga na ko pas que chroniqueur intel alika ka finga nga mais fanatique aza illusion aza mutu moko boye a parasite a spirituel aza mutu na yebiete. Et puis pongana zala Thérèse ba fanatique ba tombolaka. OK. Ke bambeli na mo ezala couteau à double tranchant et au kata omoko. Ozomona. Tant ba fanatique ba eko commenter loko moi mabe sérieux. Sans l'examen de conscience pourquoi ba eko commenter ponyo ba ka ba fanatique a mutu intel. Pona ni. Tout le monde a meilleur ami abiba mobile ya meilleur ami na ye. Mais ba lia ka ba bibi pe parce que ba lia ni ba meni ba sepeli. So ki yo ki ko se soulager ya mobile ba sal ba signe. Mais meilleur ami à Moutouana. Exact. Yo tom sozo viser Moutoumo, mais Moutoumo to solo mabeso ebate. Oye bate. Donc inga pona ngai tant que ndé na zanan de konanga, ici na pesa que déjà toli na ndenge nanga, na sina benga ke to solo ki entre ya na lekinae. En tout cas, mais balobi tout peut arriver. Mais jusqu'à Roko ko traitement de Kizeng, c'est là où ça passe pas. C'est là où ça passe pas. MK, yemonde bi ndenga zana yebi ki azaki zengite. Yemoko ndenga zana yebi ki azaki zengite. Mais c'est choquant. Pas tant yo ozoloba na neti nga bona landa ki voice sango. Oui, na landa ki on isaki nga pe mabe makazi. Na sepele na ngote ko mona nde na mona ka mwana biso mwasi ba propos teni na ndima ite ke mtako obimisa ngo. Tant yo so bike na bloka mutu na fongoli ya benga ngate, yo nde benga mutu yo blokaki. Pour nous tous besoin de solo na yeti. Yo bloqué, on a bloqué na fongole boye bisaya benga ngate. Yo bloqué yo moko faut débloquer, yo moko pe benga yeti. Otinda bato ba bisaba benga ndeni. Yo mto alash. OK. Yo mto alash po yo mto bloquer mutu. Yo mto débloquer. Ce que tant on bandi ko débloquer, non bengo mbala moko na attaquer yo. Donc la fongole nde pona benga. Voilà, na fongo pona benga, na fongo pona tinda bato ba bisa yo to benga nga. Po ye wana ozotinda ba benga yo, jusqu'au preuve du contraire ebelo ka saliote, atumbolote, voice mite ka fingi yo, a sali mission monte ka lobino likambo ma. C'est beliciété ça parce que mam ça komi ko boka ba journaliste o ba lobela raye. Yango nde place makamyo c'est banaki parce que mam. Yande bongo. Ouais, c'est là où ça a commencé. Tant mam ça boa ki bato ba lobela raye. Nde ya lobi ke bato ba fille lobi ko zalaka bien éduqué aux aramo malamu bato ba fille ngando ke ne ko boaka bango tout a commencé par là donc yelo ko ya a déplorer pas ya mams ezaki ya ba ba jour on est continue kati oui mams ça sali mabe ko boaka MK tuna question mso te même le fait que mams ça boaki bato ça mabe kasi siko obi ko pasa ngoni kamngana ngana yeba pendeli kamongo ewuteli wapi siko poka ndenga boka ki bato wana yango ba injiro so comme finga mams tuna question mso na moi ba réponse op sa place honnête. Ouais. Mais quand tu es na côté mam toti ki côté na ye, toke côté mam. Na moni réponse op sa te na solo la de na mams. Au solo la déjà. Na solo na mams. Pour na moni te ngai nde na vandi boye, MK nga na kansake. Na mission lelo ongo pesa ngai
eloko moko bo mam salobaki tam suna ndeko mwasi kasi eloko alobaki yango nde esali pasi te alobaki na ye te libanga bon libanga boki ye te aboki bato na ye bato ne balobelaka ye ntango bato bafingaka ye bato mpe bazo bafinga mams afaki mpo loba mpe na bato na baboka te po ani eza bakoki bafuta mbongo bato bafinga bato bafuta bato mbongo mpo bafinga bato na moto alobi na kaka na sepe na teki na kaka kombo ya mk mabe se pa nani moto aza encouragé à payer les gens mpo baincite bato na télévision nani mk tuna question mosusu nga na banda ozela kutu ke bon ndenge totie voice ya mwana na biso ya leki na biso ndenge aincite mams nangaki na mwana susu voice moko mpe ya mams quelque part ke afingaki abandaki ye na likambo moko ya mabe abandaki kofinga ye yango esiliki makasi bongo mpo na esilikeli makasi bongo ka mpo bato babwakaki bato tuna question mosusu pardon sens te ouais eba mishu mpe bakoti na makambo yango mishu afingi moto te mishu bana na biso bafinga kasi sikoyo bakoti na makambo kasi bango mpe bafingami na makambo mpo baya batama kasi te baza batama biso nyonso tu yebake nde bafingi bongo biso nyonso tu tobike toza biso nyonso boza balâche tondimi ke lâche te na biso bango ba honnête basalaka masumu te bafingaka te batukaka te bravo to continue kaka mosala mingi mosala maloba ezala moke me mosala eleka ebele ya no mpo bino boyebana na théâtre obanda kosala rando na bato moko ezala te oleka na tv moko te à l'époque ntango bandi théâtre mpo batya oka lelo eza tokomi tokoyepesa tournage tosisi tournage ta sisi batableau te nazwi bateni na nga nazongi nango me kala ezalaki boye bosisi tournage te botiki bilamba sérieux oui bato minana ya kocontredire nga a botiki bilamba toya lobi totiki bavalise na biso obanga te wa l'aise lelo mpe bosala yango non ata namemaki 80 000 bilamba nazongi nango obanga baotia yango nini poudre nini bayo obwakela yango eloko nini bayo osala mpo boyeba mitema bato te makambo bato baoloba na elongi totanga yango na mitema na bango eza ndeni motema ya sanduku moto abimiseli yo bota biso miso kasi abombi na kati ya motema tota bato bakufa na bapoison tota bato bakufa bakoteleki babomi ye tota boye makambo ebele donc totanga mitema ya bato baosala bino mabiene ya boye tanga yango sikoyo na kati ya motema akanisa ye nini mpo abimisa eloko wana siko abombi na kati etikali eza nini opa okanisa kosala moto afingi motu te adedikase motu bolekeli ye na rage ya modele wana boso alikaki alobaki elomo buta mosusu bozelaka ya loba makokani koloba ngo te engai eza ndenge nini epuis eza complot ya nota tv olobi eza complot tu appuies tu confirmes bien préparé naoto kotala émission moko olobi lisusu babike bandeko mibale bakendeki esika olobi awa so ezaki likambo apuye te boki osani kuna basanganaki baluka na esonga na kei ebima fo bino bokende complot mutu moko mutu aofinga bakoma ideya 2 personnes bakendaki basolo combien de personnes bazalaki badelega ye bato mibale bakendaki allez-y comprendre eloko esala biso mpasi mingi eza ke tozomona mpe baene mosusu ya ye mwana wana bazosoutenir ye na baposte na biso kati complot yo comprendre nga te ndeni ye complot bokoma te poani bino biso citoyen na télévision na moto aposte eloko nde mi besoin bodestabilize motu moko mpo bino borégner moninga kuta atalaka ata bachaîne na bino te sérieux donc faut tobanga na coin na obanga makambo mpo tokomomona mpenza haine boye na miso lelo ezotambola sur internet que mams nde abomi libala ya ndeko moko akuta kobala kala mingi te mpona loba mo fona azala zoba moni zoba pene ya zoba nde akoloba ndenge wana aboma ngo na ndeni bapesaki invitation te balobi po bapesi invitation te aye kolia na feti te abini te feti tolia nini soso kana ngando toliaka mamso babenga soso kuna vedette toliaka soso
Mams na mams. Mams na mams. So mams zate na fête c'est fête ça. Ti demanda ka bakonzi. Ba longola na soso na fête to tabino. Tota so fête les affaires. Et simba te. Donc so mona ke mutu mo zo linga ka ba vie ba to batala e ba ye ba ye. Yati kokota tina likamba bongo. Aboma libala ona ndenge nini? Pona nini? Libala kitoko mutu a dépenser libala pour mutu ko balo honorer c'est pas peu de choses. Mutu a dépenser ba millions na ye. Ako ça appelle un bon na commerce mabina honoré yo. Et puis comme na kati boyo kanité et panzani moi si na kati na ye o aza perdante a regrettaka. Mobali po akendaka ta ba kabonya regrettaka. Comme ça ngate ke libala mo ekufa batu wa ke aza na plaisir. Tanga zonga mutu avandi. Et ça la passe. Et dès que tu libala nene on ba bimam sabomi. D'Acosta. En tout cas c'est faux archi faux. Sérieux? C'est faux archi faux. Et ça bien banda ko tisi azofuta bambongo ba finga ka mobali ti famille moi si balembi moi si ya ndeko nanga d'Acosta balingana kala na bomwana ba umeli na couple bango na 14 ans déjà na si et misomo d'Acosta le kaka alobaka soki bazongana na moi si ne bamaka moboye po mbamsi mutapesa bango toli hérité ba ba chéri na écouter la vidéo moko na okiango pasi moko na motema ko elo mususu vidéo nini yani donc yango mabe donc yango pasi da ko salimbisanga baobina na mwasi na ye akangi mwasi na ye osenti pa kei aoyembela nzembo na litoi ma miso tambulinga na miso ngabi bolingo ezaki makasi ya boye pourquoi diable est au kabolango ekufata na kishérité ekufata na kishérité du jour à mariage na tala vidéo na TikTok aoyembela na litoi pezo ko comprendre que muto akei na bolingo apesi place ya mwasi pe na place na motema na ya fanda bon lobika yo semno ke na boyika mwasi na batu na ka mwasi baboya na pona nini batu na pe mobali baboya na pona ko eza biloko na bango mibale botika kotuna ba lobaka ngo jamais etali ka bango mbale couple yango moni émission so to tato bi to bala na possible batala biso to kokina ko bala exactement fallait que ba fana mo kana ki chéri banga ba kabona te ba koma mur après ba ekota bala to ebite men to pesa bango chance nga pona ngai so ezaki ya ko pardonner ba limbisa na bazongana so eza ko zongana bazongana po dako sa moni sa mo sema kama minene mo sa moni sa mobali kama minene ba kabona kate abeta kutu so mo so to zaka na tournage moko abi apanda do nyoso ya rolo bate po ni pona bolingo mwasi na ye ozomona donc amoni ke bolingo nanga ezokende donc abunda ipo azwango papa dako bunda pour récupérer mwasi na yango conseil au PC abunda zongisa mwasi na ye ce n'est pour rien ndenge lo sur internet est-ce que c'est un sens même yo mo pe dako sa oseka to ba bise ke mam sinda kabo libana bango pour aibi réalité donc baton ba luka ba vie batia moi provision na ndako ba lesa bana mam salé sera YouTube pour comprendre que ça bon on va voir comme une suka question na ya suka ya non eza na tuna yo conseil no par rapport ya disparition ya dollar yé pas à mon dollar star te maman ndeko dollar amona mabete na ebiete ok omoni amona mabete na yo omoni ka tant en tout cas limbisanga leki na voilà tam so omona ke na minimiser on a selo au moins bien en tout cas limbisanga vraiment 1000 fois na ebiete donc nazata na likamolo bana kata libala on a teto na liwana so na yeba ki ataye ngaba ndeko na mona yeto so na peut-être ya mona nga ya yebinga mais nga vraiment mutabisi mwasi moi na te famille mobile et bien mon a déjà te ya mona na te famille lobby dal duchesse kuta le pour moi si nazali que la duchesse ouais na oka ki yango ba allez ki azole la penza que non s'il te plaît mona na ta opesa biso explication mais mobile azaki na projet déjà ya voyage est-ce que ce quoi que voyage en laissant sa femme non honoré moi si na été non a raté ka voyage mais oui à lui voyage pendant des années honoré mémoire ya moi si na yé moi c'est balakit combien de jeunes filles au Congo ya mona ki atala bango misute première dame na yé wana na morgue ndaka maliyo matia jokei bolobi makamba famille te yango zo mama mto ba nebo kokwe kanga batu bondima te et ko kanga mais oui OK mais oui les mecs sont matia avion ki bongo tala maloba batu mso yango mona mutu mso banda kenda amata kita isimba ti moi ça la toka partout bokenda nae pourquoi lelo excuse ba te bien vraiment te ba lobby te ba ata ba suko ngate no kene l'église
Mobali peut pas sokola ba sokola tous les deux côtés. Okay. Oui, ba ko sokola oté. Mais ba na liloba famille mona ba loba pour ba dégager. Ko sokola za nango souté. Yango mo so mutu akufi balinga tous les deux famille bazana boyokani. Ba kabona bien. Ba solo li kitoko to sokola ite bo kene pa basa nzambe makamba sokola comme antiquité. To yo ba pesa val na bango. Voilà. Sko yé. Ata ba kelo basa nzambe ba keba mukishi. Vous avez un Mukishi. Mukishi à Lungwana. Fantôme. Fantôme. Moi, c'est comme Mukishi. Donc, ça va y aussi, c'est bien tes problèmes. Mais Babi a à Paris à Roya Sundeng. Quoi, bon, tu Babi a à Paris. Pour un spectacle, il faut pas ça là. Ah, ma tapé la scène à jouer un spectacle. Non, Fabrigas. Merci, papa. Mon qui les ont baluka, ils ont maté. Mais ça va représenter que c'est pas parents, n'a pas qui ne représenter. Non, pas parents n'est pas la émotionnelle. Papa n'est pas émotionnel. Mais t'as coup fait un mot gain moi si naï. Pour rater voyage à Paris, le lobby zabé dans son fond le bel collé pour on aura qui mémoire à tout monde. En tout cas, on a formé un frère en côté, mais ma condoléance la famille à la duchesse et puis à Yende Kwango. À Salamalamu ya koleka mingi aya asona famille mosina. Alors moi qui les canons na pété. Alors moi qui les canons na pété, il y a un autre commune suka pour la journée à l'élo. Moi lilo basuka na babakuk nyonso na bayinyo balanda kiayo babani na biso bande bandeliti siko. Basuka na babakuk bozaka bino nde bolingaka SB na bino nde bosepeka na SB na bino. Et là on monte ko ningisa biso po ekoisa SB. Exactement. Il faut comprendre. En tout cas, babambaka manga kaka banga kaka na manga ya kotela. O nga conseil na ko pesa puis conseil na ko pesa na ndeko mwasi wazale kinangai respect na baine. Respect na baine. So que babi rando ne muté fula te respect na baine. So zaki nango asone na mutu génération na ye, asone na mutu mo pona mo mutu mo se misobi. Mais si la ko bota moi note, c'est que déjà bengue mama te. Ah, donc la procédure, voilà. Ok, ok. Si la cobota moi note, c'est que déjà au benga maman. Donc il peut se respect. Naki mama ta no pesi. Mama ta oyo akoko bota yo. Pour ngai soki mutu a dédicacé na ebatu na ye et ça ngata tuite. C'est que zalaka voilà chaîne na et puis c'est que ozaka na rancune mo bo lukaka porte d'entrée. Exactement. Vous comprenez. Donc batu ba analyse belo luka porte d'entrée. Lukandenya loba tina façon loba mutu na débloquer boye bisa benga nga c'est que lukaka abenga yo. Ils ont manqué. Ils ont manqué yo. Encore SB vitrine. Donc nga conseil na opé son take ya na yo maman na yo benga nga yana. Salatu na ebio na buzoba te na ebio na makambo ba salité te. Salatu o bon sa etamboleli na yo lobi to ebité. Ozobota bana, ozana bandeko, ozana ba famille. Lobi kuna to yokutake ndeko ya ndeko na ndeko balingi ba bala na seke bimba na mariage na bozalate. C'est ça le problème. Bozalate donc petite sœur na moi suka na biso c'est mec na ye. Baza bazo bala na bana quartier moko. OK. Noko ya donc il ko bokilo petite sœur na ngai. Noko ya moi so zo bala na tata leki na baza quartier mo babunda kameli bala na po bandi mango. Compliqué. MK, voix histoire. Po bandi mayango moi sina moi mbaba sono bilo baye po babana noko wana lobi boko kota wate. Tata ikana pa bilo kwa ngamna loba makam na okota te. Tala sikoyo makam na mebo sona na bomwana. Bombo bebisela mutu lipambo line na kimokolo. Faut te belo ni tozo sala. Donc baba ko kenyo surtout bozala wana kanje bolandaka ba filme na bino bozala ya zozo na Inde na peso mbambo te be ba bon séjour na ona kin. Président Yoshua, joyeux anniversaire Nayo, Baba Coupe de cœur, Bozala, Wana Nachou, Maman Elimbizi, Karine Manessa, Mamilou Frankenda, ML Moussomba Titi Kalou, Madombi Amanyanga, Papa Blaise Bekwa, champion olympique, monsieur le sénateur à Via Judo, coach, Nabangoya, coach, Napesi Bambo Tebele, Napesi Yvonne Fabiola, Babizou, Ebele, Maman Nadine, Papa Hippo. 45 ans d'âge, 25 ans d'anniversaire à mariage. Maman a parole vie, maman a ketcha, ma mère triple, maman m'a pas ça. On peut se bambo te belé et puis bah tout balinga anga na linga binope, na lingi bino mingi, bah gros bisous na bino voilà. Bisous, je crois qu'on est arrivé à la fin. On se revoit très prochainement sur cette même chaîne avec un autre invité sur un autre sujet et plusieurs sujets d'autres. Derrière la caméra, nous avions
Junior ainsi que Josué. On se revoit très prochainement. Bye bye. Zogolingana, Yazolo, Alléluia. Méga célébration avec l'adorateur Emmanuel Moussongo. Samedi 14 septembre à partir de 17h au théâtre du Blanc-Ménil. Maman, papa, ne manquez pas ces grands rendez-vous des adorateurs avec la participation de plusieurs invités surprises pour élever celui qui mérite notre adoration. Organisé par le Centre de la Restauration Internationale série en sigle au 93 et 150 le Blanc-Ménil, place de la Libération. Maman, papa, ne manquez pas ce grand rendez-vous. Allez, que Dieu vous bénisse, peuple des dieux de Paris. Ce 14 septembre, nous sommes là déjà au théâtre du Blanc-Ménil. Alors, c'est précisément à Paris. Je crois que toutes les informations sont sur l'affiche. Je crois que Dieu nous fera beaucoup et beaucoup de bien. Invitez plusieurs, invitez vos familles, nous serons là. Et je crois que pour les billets, vous pouvez juste scanner le code qui vous aurez l'occasion d'avoir votre billet. Nakobila se yo masia atapa se koyela ngai